lisolo eza kokende esili nanu te. Awa bandeko tolanda confusion ekoti na kati ya mboka. Soki moto abikisi bakotala boye Spiderman ya mwasi. Ye moko mobikisi sima batala na television ye moko mobomi. Balandela ye batia ye maboko batika ye bayebi te basala nini. Et voilà moto nyonso akoti confusion. E kosuka wapi bandeko na filme na biso oyo balobi Spiderman ya mwasi. 8e épisode pour masolo na kati ya God's Love International Venture. Glive ekendaka tina suka. Araignée ya mwasi yende masolo na ye partout baza kobeta yango. Et toujours boyebi avec Didier Parfait na mosala kitoko pendi mama. Voilà tolanda bongo 8e saison. Voilà likambo yo tokolandela yango tina suka. Baoti ko lever moto na nzela te opération ozaki nini bakanga moto yo. Voilà babwaka ikuno na kasho na bango. Na regretter ubiki na zangi una beta tir wana me tir wana ko mate. Ende ko pade te ndeni vraiment na soki pembeni nanga pena na zumi na para na zangi fala zoka ka lisasi ubiki mukeka ke zangi. Barate sunani bazwi moko mususu barate. Tala fallait pas na zanga ye ubiki na strike nini ko yene nini ubiki na rate na rupe pena mweze kata yeyo penza fara na rate lokola penalty bango bazaka na opération oyo ebomaka bato na minute oyo butapalanga na sute wako sakana liboso na ngai ya koyamba yango na mbunzu. Voilà toyebi bango pena ba mission na bango po bango baza na méchant mbongo ebunga ka boye kenda ti lelo. Mbala sima na zoye mbala sima yo liboso na ngo kobika te. Na jure. Oui bien, tela siko Monica sa innocente. Asane mabete. Eza de loko moko baby quelque part. Nazo comprendre te makambo zoloba. Tika ngo za bongo, je ne peux pas. Yem tazo zwa place nanga, na tika ye. Bosa na ikama na malembe, ekoza malamu pona yo. OK? Abiki singa 2 fois. Pe sikoyo. Na sepeli na ye. Olingi sikoyo na sani luka mutu mususu. Impossible. Nga jamais na kotika ye araignée moto aboto la yo na maboko na nga jamais. Nazomona ozobang akati maloba moko ke moko abimi Spiderman ya mwasi ye wana. Na bande pe kozela yo nazawa sikoyo. Merci lokolo obikisi mwana mwasi oyo akende osali malamu. Eza destin nanga ko bikisa via bato. Na ponaki yango za la bongo na ba génération nyonso o nazali. Kaka ke bato bazo comprendre ngate. Ko banga te kala mingi te bakonzi bakoyeba koza innocente. Papa nanga solina mokonzi la police. Penga bo pe na okende kuna na swana chef ya la police. Ko banga te za risque munene. Ko lingate bato ba mona kanga na yo mingi. Tout ira bien. Te. Nazana esika fona kende bato bazana posa na ngai. Siko yola la wapi? Nalala kalanda kwa papa nanga. Butu nalali tongo na bimi. OK. Kobanga te. Moto atie biso na bangambo nyonso si bakange déjà na la police. Comme ça bako sale musala penza kuna. Bon? Voilà, moto moka kazondi melaye. Azana confiance que nyonso bozolo beza lokuta. L'homme de Dieu a côté confusion. Parfois balobi ke yabikisi. Mais parfois balobi ka ke longiango pe bomi.
siko bandima moto malamu to baboya moto mabe. Chérie, c'est quoi le problème? Webi na banda ko kanisa, hein? Oso kanisa. Na likambo nini? Mwana mwasi oyo, Anne. Bon, oyebi ke na yebi penza malamu te, hein? Sikoyo, oyebi te eloko nini azobombela biso. Abomaka, pe abatelaka. Siko nyonso mibale wana epesi nga confusion. Nga pe naza na confusion, ti nazawa. Nayebi na nga te, elo nini penza ezwi ye o? S'il te plaît, to continue kosambela mpo na ye. Po batu base assez la pouvoir na nenga mabete. Oh, ça va. Prière wana de fongola. Nous devons prier. Faut tout sembla pona ye. Le babongo na ko sepela. OK, ça va. Coup de feu. Affrontement bandeko. Et pesi epaka. La police azaki na sima na bango. Soka bakulu na babosani. Que enquête déjà c'est bandaki déjà. Pe bazolanda bango moko. Coup de feu. Bazo ça bango boy. La force reste à la loi. Coup de feu. Bangwana mire suki. Basuki bandeko mire zawana. Voilà bazo beta bango pe bazo beta. Voilà criminel soka sili masasi mayele sila kaete. Voilà va se défendre sans armes. Bima landa jewan landa boy. Inspecteur na terrain. Mayele ni etigaliao. Tala soki tokom na suka tokotika kaka. Totika te. Tout ça na choix te. Retard. Njoka si bakomi. Oh les mains ne bougez pas. Kotoyo. Bango nyeso bakangemi. Merci. Police oyo sala mosala. Voilà batie maboko na ba criminel. Bango baboma ki pe ba na classe. Wana kutu tokobosa nango te. Bokanisi bino boleki mayele. Alors tiens maboko na mutu. Fouillez bango. Oya ko sala faux geste aza nango. Sale pitch. Singa. Mabele ningani. Na eza singa renier. Singa mosusu. Aya bomi. Abomi. Ba policier bana ngambo po akela ngambo na bango. Araignée à côté li ba criminel na kamwe araignée ya ndenge nini oyo. Po soka côté li bango se kaza na posa na bango. Ba policier ba keyi ba moni kaka ba yebi ke araignée ayebi kikoluna te. Araignée boyi kikoluna. Asele le côté. Aya bango pe ba comprendre ke mutabiki si biso. Tobi kaka mbala moko tobunga. Araignée mosusu. Na comprendre. Soki moko azoboma, mosusu azobikisa. Soki moko aza mabe, c'est que moko aza malamu. Na comprendre l'histoire. C'est que baza na confusion. Nani azoboma, nani azobikisa. Suspense. Nalobaki yango baza mibale. Nzoka moko nda azokosa. Alati poso ya Spiderman ya mwasi posa la kamabe. Na bango mibale moko fatikala. Soki mabe kolonga elonga, soki malamu pe kolonga elonga. Balobi maloto kende kaka na nzela simandaku po tomoni banguyeza kokita. Bakedi susu kosimba lititi. Voilà bakena banzela banganga. Balobi protection na biso elembi boye ndenge nini? Protection komi madofolo. Idu. This is very strange. Makambo yo is étrange.
The spider girl. Lobanano. Araignée ya mwasi. Obike abimeli biso. But she didn't hurt us. Mais asali biso mabete. Ndenge nini susu wana? Idu. This is strange. Makambo is étrange. This is so strange. Makambo eleki pasi. Kokamwa. I can't imagine Mais someone nazo imaginer te mutoyo who is our sworn enemy oyo aza ennemi juré na biso. all of a sudden. Mbala moko a telemi liboso na biso a changé asali eloko te. What Ah, baffled me? siko eloko elekelinga makasi. She attacked the A police. attaqué même ba policier oyo bayaki kokanga biso. I'm so confused. Epesinga confusion. Is there any skeleton Est-ce que in the cupboard? eza na eloko moko te ya mabe ezobatama na nsima? I can't really understand. Eloko mpe nazoyeba te yango wana. I'm so confused. So confused. Naza na confusion. It seems C'est comme these si people are doubting bino my nde bato ability. bozo douter na ba pouvoir na ngai. How do you mean? Olingo loba nini wana? I Ngai. will too. Naza na bino. Oh, basekeli nango oh. Eloni basekeli wana ko. Isikibesi noko na moja. Eloko nini kaka ko idu. Idu. Doyo nde moto ozalaka na biso, otambolaka na biso, obatelaka biso. Ah, nzoka nde moto ozalaka ne awa. I changed no. Ngai nde nasalaka yango. Ngai nde nayebi. Idu. Tango bozalaka na posa na ngai nayebaka. If I didn't know you Tala, so nayebaki ezalaki nango yo fallait pas ko tolekisa baleka kokoba awa. Nzoka nde baza mibale. Landa histoire. Yango yo mwana mwasi ozalaki wapi? Luka yo namoni yo tozalaki wapi? I'm here now. Naza sikote mama. What is wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas? Nini ezuyo? Hein? Ever since you came back Banda from that kaka forest, outika zamba wana ba comportement no changer. Everything has changed. Attitude na yo pe bongwani. Qu'est-ce que c'est? I said I'm fine. Nalobi naza bien mama, ni nango ko ah. Your Excellency, Son Excellence. I do not understand. Webi ke nga nazo comprendre te. After a gone through Webi après échange de tir, to beteni masasi na babandi. To kangi ko tuna leader na bango. and wiped Mbala out moko the boys. As you ba know, elema na biso tokamwe. actors and Araignée ya mwasi Spiderman na mwasi aye a attaqué biso akei. unbelievable. Mais non, c'est incroyable. Your Excellency, Son Excellence. I need your consent. Esengeli opesa ngai penza accord. I want to shoot To you éliminer ye. against the spider. C'est parce que biso nyonso tomoni kaza danger na biso. Oza na accord na ngai mon inspecteur. Sala ba mesure nyonso, ba moyen nyonso. Killing the spider. Soki esengeli ko boma ye ata ko boma. Araignée ya mwasi akufa na ye. Merci mokonzi. Mwana mobali ayoki Jeff ayebi ke bozo boma innocent. Ayebi likambo te. Ah bon? Ah, mobeko pese koti makambo. Eliko lobaki baboyi ba sentir araignée ya mwasi. Akomokosa. Alors que confusion des awana. Eh, abimi. Ah, Spiderman. Eh, bapesa losako alobi yete. Aye na kanda. Nzoka ne moko azalaka ya mabe. Moko nde pirate. Spiderman ya pirate abimi. Ya ba chinois, ya moniato. Bopesa nga saki na bino. Chombo. Pesa nyonso mbongo. Eh, nzoka sanolaka bato atrezaka bato na nzela. Ah, alati elongi ya Spiderman. Nzoka nde azosala affaire ya kikuluna. Singa. Eh, bapesa susango ke. Bakalaki biso. Ah, mais oyo nani oyo ya moyibi boy. Toyebi Spiderman na mwasi azalaka ya moyibi te. C'est que oyo ndeze aza ya pirate. Aza ya 5e qualité. Po Spiderman ya première qualité nano ayiba te. Oyo penza aza ya ngwanzu. Soki ya ngwanzu te ya Dubai.
akoti na couloir nzoka lukaka mbongo chombo bijou seka latika akopa ngo alati elongi ya batu abanda ko renier atrezaka population. Eloko ni azoluka kasi nzoka confusion koti yo za wapi oza wapi bimawa assassin bimawa Jeff balukeli oza wapi bimawa oza wapi yo bimawa ayepeko bon ya bien ya pirate to ya wapi na yebi tekeba soki original tekeba na pirate o décevoir ngai okoseki ngai I don't see you near me. naza na pesa na mono pembe na nga sute oza mabe bima pete a province oyo parce que inspecteur de la police a su ordre aboma yo tela kende na yo oza mabe méchante oza assassin kende na yo You're a killer. oza assassin oyo boma bato longwa bima kende na yo na mono pesa ute singa kaka bonga sa koboni yo po balukeli ye muta ondibela ye aza susu te nzoka moko azaka na détente nalobelaki yo kazaka assassin mobomi tala yo tala oyo misali sikoyo aza na posa bolingo na yo te akosi ngai She lied to me. akosaki ngai And I believed her. pe siko na ndimelaki ye t'en fais pas zana kimia yaka no bakoto oyo bolingo eza ya mobimba bolingo ya biso epumbwaka te lokola na singa bon nzoka datiaki zuwa na molende na maboko na ye abandi korenie na Jeff totikele mpe kaka ntango arenie après tout ebongo Jeff andimeli ye ebongo soki elobi makambo yango eza bongo te aokata so masolo na ngambu aye lisusu nayebi te original to pirate What do you want? olingi su nini awo What do you want? nini yango olingi awo Don't kill me. olingo bomanga nespa kadi ningo bomaki bamosusu bomanga ça va bomanga ko zana kimia na expliqué yo okoyebisa eloko te koloba mpe eloko te oza très méchante oza diablesse na ndimelaki yo na batango nyonso nzoko ozokosa ngai oza satana kadi ya mpemba tala koloba na ngai kuta eloko te pardon na oyo nakoyoka te kende na yo ekomi boye mama yoki makelele ezobimela wapi aye alinga yeba ko Jeff nini yango boye ozolobaka yo moko boye ko ozoka makelo te oyebi te na bano ganga te na bane juste na bano yemba nzembo moto yemba na école ya solo est-ce que ça va ça va maman ça va bien bano yemba na bano yemba nanga mama ça va mbala simakisa mungongo sokoso yemba obangisi nga te mwana ngai po bazo bangela famille mobimba mwana koseli ki rapper nzoka yango te bimaka na malembe pardon koloba no aeta liloba te pardon ko bakisa te nakoyoka o te nalingi kukoyoka o te kende voilà confiance ya mokili mobimba elongwe moto moko ta koyokela ye madame peye pe azoyeba te andimela ye susu aboya ye kaka ase rappele na befenement akanisi mokolo yango bana classe nyonso babandaka na bango kosepela bakendaka mpona expérience ezalaki lokola kaka excursion moko na cadre ya baleson ya classe bango wana bazalaki ensemble me lelo mosusu atikala mosusu akufa mosusu boye pauvre Anne kati na bango nde azalaka moto ya mawa
abendanaka na coin na ye yango obatemi yo moko likambo nini. Voilà l'ambiance oyo etikalaka na makanisi. Telanga nano s'il te plaît Anne. Est-ce que naza mutu malamu te pa na yo? Lobela ngai soki likambo ezali. Pesa nga confiance na yo kayo. C'est quoi le problème? Sikoyo olinga ba problème wana émotionnel kanga yo? Osala likambo ezo soyo na motema lobela ngai ko? Ba parents na ngai bakufa. Oh désolé. Quel malheur. Abandi ko beta moi lisolo. Na bande ko vivre na ndako oncle na ngai. Naza sireza kaka yem taboma baboti na ngai. Aboya kinga na vie na ye. C'est parce que papa pesaka héritage nyoso biloko ne pa na ngai. Kutu na âge à 12 ans a dévierger ngai, a violer ngai. Masolo c'est belé. Aweza passé à mwana oyo. Mwana mwasi leka na ba étape ya pasi. Ba circonstance oyo alinga kobeta masolo te. Voilà. Tanga beteli madame na masolo. Hey! Yesu Masia. Olobi makambo na motute. Ale yebisa kinga jamais na loba na moto akebisa kinga yi. Yango vraiment na mokilio batu baza mitema mabe boye. O eza méchanceté à l'état pur. Ana limbisa ngai pardon. Na yebi sûrement yem taza na responsabilité ya cicatrice o penza na elongi na yo. Eza mwasi na ye makango na ye. Comment ça? Siko ndeni akosele kwa ndenge wana. Tantine. Tango mwasi oyo ayaki ko comprendre que oncle nanga mutaluka nga butu nyonso abima ngai na ngai mokolo moko sikoyo azaka na chéri na ye oyo tango ayoki abimi mbala moko na mai moko na loboko na ye ayembala moko asopeli nga nelongi likolo azuwa nayebaki te nzoki ezalaki acide. Motema mabe mokili oyo méchanceté ya boye. Tala nazokende ko porter plainte soto bimika na makambo oyo nabenga avocat na ngai tia buso baboeti wapiko. C'est pas possible. Après résoudre ça te o Tantine pardon kosala ngote pardon oncle goboma ngai alobaki na maloba na mutu te okanisi nga na ko permettre yo ozongela susu beti wana na ndako wana yaka okofanda nanga tina kosukisa likambo na ye buso baboya nini ko awa c'est le passé awa makambo c'est le cas lelo bavanda bakoma kokanisa mokolo ngo tozaka bien tokendaka na mwa ambiance mais ndenge sukela lelo bato bosusu batika biso bakufa kaka mokolo ngo boye na likambo kutu toyebaka te bana classe bakufa alors que biso na école tokanisaka makambo ngo bongo te. Lisolo ya filme la biso bandeko Spiderman ya mwasi toza na 8e partie awa tomoni ndenge le kaka mokolango nani aboyaka kaka moko nde zuwa nde lekaki mingi ala zuwa songe zuwa basende tabisoka aboye madame ayebi ndinga ambiance saka makasi mokolo yango. Alors chérie oyebi nini aye kotala boye chérie yango na mai na miso
Mais pour nous les laboéco chérie. Lobelanga s'il te plaît. Hein, s'il te plaît, lobelanga iko. Webi mikolo ndenge zo leka. Nazo imaginer mokili o ndenge komi bana bakomi exposé, bakomi victime. Mabe nyonso oyo bazo sala bango. Sikotela ye mwana mwasi oyo innocent ya batu vraiment. Metela ndenge destin sali lelo. Azana ndako te, famille te. Sikoyo nayebi te. Akokoma motema mabe ndenge nini te. Siko mutako loba ndenge nini soka kokola mwana malamu to mwana mabe. Sikoyo azoboma azobikisa eyebani te. Zela nan. Est-ce que est-ce possible que mosusu azali lokola yepe? Ah oui. Oui, eza bongo tante Jane. Eza na moko mosusu. Hein? Yango na tuna na vraiment yo, ozolo basuba ngamnini wana. Mutu moko boye alati elongi na ngai. Yende mutazo boma. Comme ça batu bakanisa kino ngande mutu na responsable ya batu ande bazokufa. Na bondeli otantine pardon. Hein? Pardon na repeso lettre moko. Sunganga ipesango na Jeff. Lobela yebisa yeke non naza innocente. Naza na mabete, pardon tantine, na bondeli yo. Eza boenzoka, baza mibale. Yoka explication. Sikoyo tantine Jane akepa ya Jeff, le fils du gouverneur. Voilà, bayambie pe malamu. Alors, ndeni maman? Maman? Haha. Première dame azana yi. Azaka ndenge ka oyebi. Il look la tantine Jane et l'homme a bien awamela. Ah non, ça va, t'en fais pas. Ko se déranger te. Nasane loko moko awande pona yo. Ndenge to yebi aye awapamba te. Po moto moko alinga loba kaza innocente. Mokanda yangwana ana komi. Spiderman na mwasi akomaka pe. Ikei epa ya Jeff. Savanga na kutika yo otanga na yo na kena ngai omi batela na sima malamu. Ye wana fongoli mokanda. Abandi kotanga. Abandi kotanga. Toyebi makambo oyo bakomi. Mutaza ko se justifier que ozo kanisa mabe yezanga te. Na yebi mabe te na bomaka te. Ah. Tolanda. Oui, oui. C'est qui là-bas? Aye lisusu. Anne. Vraiment. Ndene bandi boyeko. Ozo toke makasi bo afokota. Ebozo te na mabe poani. Tala, mwana mwasi oyo. Kota na kati changer bilamba kasi. Azolo bateke ba nazo comprendre que za mosusu. Est-ce que ça va? Azolo bakaka teza mosusu. Anne te nzoka nde mofiti ya koti na terrain. Mofiti ya koti ya eko boma. Nzoka nde enfin banguna balati elongi na ye. Nzoka nde bato mosusu bakomi ko boma na kombo na ye na elongi na ye. Anne azawa te. Nzoka nde mosusu babenge Spiderman ya mwasi me ya pirate. Yende aza 5e qualité. Qualité oyo lelo lobi kufi. Aye aleki. Véritable pena yebi kasaka mosika te. Ezaka kaka boye. Mosusu abomi elongi ya mosusu pe ye. Ana koti. Po ani to yebi malamu. Atokaka porte te. Tantine, olali boye poni liko tantine. Nini yango boye tantine? Ah, tantine Jane. Atali boye c'est trop tard. Ayeko kuta liwa moto sa kufi. Ah, oye komi atanta. Boko sele sou makambute, pardon. Aza nepe innocente. Aza innocente makambo ya yebi angote. Eko suka wapi. Bakomi ko boma na kombo na ye.
L'homme de Dieu akoti ebembe na Spiderman ya mwasi azolela. Ah, sikwa kokanga nani mobomi. Nani kuta kowangana. Voilà, tanga bande kopekisa. Mwasi ayoka kitelelo, mwasi yemo kwa kufi. Chérie, s'il te plaît, nini boy chérie. Aleli tantine, yaleli chérie. Toyebi mobomi, esa bomi akei. Innocente ndako zwa, faute nyonso bakotanga kombo na ye. Yo nde nalobelaki yo, oza assassin, meurtrier. Yo nde mobomi. Baleli. Oh, suka nango moko alali. Suka nango moko akei. Atiki lisolo na katikati akoyeba suka te. Alors que Tantine alingaka défendre moi na moi siti na justice. Na ba injustice nyonso basala ye. Na ba nyonso basala mabe na mona oyo. Azalaki prêtre akende même kofunda pour défendre ye. Siko nini tikali. Bafundana. Eh, abandi na lukokanga porte po muto abimate. Coup de fil. Abandi ko benga. Soka bengi la police makambe bebite. Soki abengi la police makambe ko beba susu. Po bozo kangisa innocente. Yokangai papa, yokangai oncle, yokangai ngate mutu na bomiye. Ah oui. Tantine telema ngai te zanga ite tantine telema. Ah, nani andimela ye. Finalement abombaka gelongia bimane sute. Siko poni ozondimela ngate. Oncle ndimela ngai pardon. Ngate mutu na bomiye. Na bomi na ngai yete. Comprendre ngai. Yende mtalaksinga bolingo nyonso. Ye penza laksinga affection. Apesike sika kovanda. Andiminga awa. Tango mokile bwa kisingai. Yende sanga pona nini vraiment kalisinga na koboma ye. Oncle pardon na bondelio. Tonton pardon na bondelio. Kokancha mabete na bomi na ngai yete. Ngai te na bomi na ngai yete na yebite moto bomi na yebite. Oh, Tantine jeni ngai te. Ah, olobi malamu menani ya kondima. Tala mbala moko babeti libanda. Bazo toke libanda. Suspense. Soki la police akoti makambu pe ebebi pona ye. Oncle, o protéger ye to o livrer ye na la police. O tika na maboko mobeko to batela ye. Motune tunami. Ah, Spiderman na mwasi aleli. Anne aleli. Sort na ye. Ye kosuka wapi. À suivre prochainement bandeko film na biso. Ekokoma tina 10e partie. Tolobi malembe tokokoma. À suivre prochainement. Masolo yo. Bilenge kosila te. Why? I will find out who is doing